Merci beaucoup, Balandi, émission Talalelo. Je sais que vous êtes nombreux à Rolanda Bisso, l'émission La Bilo Talalelo. Nabi Kiza, plusieurs Yamakasi, Nabaïba Lingaka, rendez-vous Nabisso. Il y a les combattants de la presse congolaise et les journalistes qui affrontent une réalité sur le terrain. Julien Botarata, Talalelo. Na quel piana Makizimbi, na quel piana Makizimbi, la Bobeta Masolo, au Bionion sur au Messana, Kozoyamo, merci beaucoup. Dans la carte qui gagne Aigle, Bijou Massinga, un grand merci aussi. Na Julie Weston de Tumbaya John Dalaya, na Londres, et pourquoi pas na carte à Londres, na Pauline Luta Pembele, et il y a Mito Jenny, na PC Lambongo 100% marié, il y a Willy Michel Code, Yamboka. Un grand merci na Denis Makambo, qui est mon partenaire depuis États-Unis. Un grand merci aussi na Zéphone de Maeros, na PC Mote na Les Blancs de Bruxelles. Gaz na gaz, encore et toujours gaz. Bayebi! Quel bien à Makizembe? Mbote. Ouais, Mbote, Julien Botalatala. N'a pas si Mbote pas bande retour, Bazolanda Bisso. En tout cas, les Blancs de Bruxelles, gaz na gaz, encore et toujours gaz. Bayebi! N'a pas si Joanne Salambi, le millionnaire, Bambote Belé, Sœur Pauline Lumumba, RDC Monde, vient à Louison Mbata, n'a pas si Mbote pas à Berlin Bombo, tout divava. Berlin Bombo, tout divava. En tout cas, cette Kiri, Véro Kiri, Dani Pova, voyez du Binomoko. Vient à Patou Kapangala toujours. Patrick Kafou peut te péter Bambote. Patrick Kafou. Patrick Kafou. Comment ça n'a pété? Oncle Patrick a mis si. Comment ça n'a si quoi papi pédé à Palmira Moulambate. Oui, voilà. On va bateau, la bisma sera la bango chaque. Na Simon Panzo na l'Ost na Belgique, na tenu le Africa référence. Quel pena magizembe, tout le monde a dit bisognon so, n'eng information et lancement qui partout dans le monde que nous autres ya Kondo, Gianni Faye et qui la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, parce que ba roulaye organisation sur ça de Makuna. Lelo ndeko ba comédie pe ba famille ba kineki kota la corps ya Gianni Faye, votre pression par rapport à nous? Ah, je l'ai peut-être là. Premièrement, Liwango, namona kiwaga neti moi ba base mais lelo pena et salinga pasi kotala ndeko na biso Gianni ndenge lelo ba pesi accès bandeko bakende komona ya suka mais eloko zo sala pasi na magamba matanga oyo kotala publicité nyonso ba comédien ba saleli première dame ya mboka na biso basali ba promotion Maman Denise mais tozoka il paraît azuka charge ya deux comédiens à Pamba. Quel père magazine? Là quand c'est un étimère à la liste de ya ba comédiens nyonso bo bazana volontaire il y a bien azui charge ya bandeko. Il y a deux billets, asembi deux billets kaka. Deux billets. Siko na habite na deux billets na siko banani ba okende banani ba otikala. Congo za na mbongo ebele bakonzi na biso baza batu oyo soko koti na ba chambre na bango okuta pe na ba valise ya mbongo ezo sala pe loko te. Fallait normalement basala ta délégation à 50 personnes. Les mbongo ya l'état congolais basali délégation à 50 personnes. Ndenge to mona na ebembe ave na soki inkeste remene ya to mona la délégation monene yaka. Président Kabila a la charge, il y a délégation à famille, à papa Wemba, plus de 60 personnes. Ba maman Chadi Charoufa, ba délégation monene, ba Kinshasa pour na matanga ya papa Wemba. Batela bango ba hôtel, ba bis, ba déplacement na bango nyonso tout. Ezalaki na charge ya président de la République. Siko na habité papa Wemba, bazwaki ba moyen belé bobimisi, ya Gianni comme likambu ya baby seulement. Si quoi, Gianni azalaki artiste, papa Mbanda azalaki artiste. Na habité ndenge Congo na biso ezotambola na habité. Congo na biso eyokende malamu pe na bakote musuma mboye kende malamu te poso to bito telemela kote ya Congo Ken Pera Magizembe. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est président de la République actuelle à l'écran émission ta lelo à lobby Kabila Bomimboka. Kabila sali mambebele belé tout à loba vraiment ma vérité belé mais tala lelo makambo nyonso oyo bazao lele pa Kabila et pas na yesu nde makasi de susu koleka sous multiplication c'est-à-dire que mabe yesu nde makasi parce que y a dans ça qui message a lobaki que
ba policiers soit au pouvoir, ba policiers ba kuma mitu kana bango alors que ba policiers ba souffrir vraiment kasi bien que tout ça vraiment côté wana te mais ken piana au moni ndenge nini par rapport à famille organisation na ne ba ki ke mbongo $10,000 parce que ce total bien mbongo vraiment oyo loba makasi zakaka $10,000 wana a haute voix oyo ndeko na biso mécène moko apesaki balobi so ekatana esusu na ndenge ya pourcentage. Ouais, en tout cas makambo ya Jani ezokende pena désordre liboso ona basalaki dépense ya $2,000 €, mpona kolue basale toki lisusu 2,000 mosusu ebimi mbongo etikali 6,000 tandis que mbongo wana normalement ifalaki bazwa mbongo wana batindela ata mama Jani toyoka version mosusu avako wana ekende oyokaka badepense mbongo wana nyonso esili donc eza mwa pasi makambo yango ya matanga oyo yango nasengaki bakunda na bango Jani awa mbongo oyo mama na biso mwasi ya mokonzi ya mboka kopesa mpona debiye wana ndenge abimisi na ye kaka 2,000 € kaka mpona debiye balaki ata 2,000 € wana apesa ata na famille ya Jani biso eza 2,000 € parfois wana billet yokani mene basoutien mosusu mpe na ndenge ya baenveloppe ekendaki kasi debiye déjà ça fait 2,000 € oyo mwasi ya mokonzi ya mboka ya République démocratique du Congo abimisi te yo oza na information ezaka debiye mais toki debiye nde toki debiye bacomédie baza siko ebele ok normalement il fallait maman Denise afutela na bavienga dios na bamere evala parce que vienga dios sikoyo akufi aza comédie na ye sikoyo oyebisanga sikoyo balobi yo famille ya Jani moko na comédie moko donc ndenge eza boye bavienga dios akende omona akoo ya mwana na ye te nayebi te makambo yango vraiment eza mwa pasi ntango otalaki confrère na ngai Papi Gene tolobela vie ayambaki siatula abi alembi na ye abimine makambo parce que degré ya manquement ya respect bazofinga ye na moyibi ye na divorce bafingi mpe molai osentir ke bamati na baminiature ya divagation ya makasi par rapport ya makambo ya organisation et puis na ndenge bamemaki la brune epai ambassadeur ya République démocratique du Congo na France. Bon, kotala ndenge ba sœur na biso ya ba TikTok ba sambusa bato ekono sala na passe. Ok, divorce, vena na divorce o na yebi ke patron na Kinshasa za na mapango za na mituka cher, balobi awa za la place olala te. Na yebi te makambo mama Kongo azoloba soki eza ba bezi azosala ou eza makambo ya solo azoloba est-ce que mutu neti divorce akoza na pena ndako ya wafana? nayebi te pa ndenge na okima makongo alobi divorce babengana ye pa mwasi divorce akoma kolala na baba est-ce que vraiment eza makambo ya solo omolai kuna soki abela soki moroi nzoto esalaka su te mwasi akoma botali est-ce que bavie privée ya baartiste na biso koexpose yango façon mama kongo azoexpose est-ce que eza normal? Non, ezaka ye moko te place ebele bazolobela ngo na bareseau sociaux nyonso na ye te mosu yo otangi kaka komboka ya moko me baza ebele il faut kokeba sikoyo na basujet wana parce que soki molai sikoyo alobi aporte mama kongo plainte bakende aprouve ke bana na ye bazalaka bana na ye te parce que ye asengi fo asala adeni na bana wana mpo andimi teke bana wana baza ye mpo mwasi na ye azwaka bazeni libanda soki molai sikoyo aporte plainte abi bakende osamba aprouve bana baza ye totelemana kote ya mbongo ndenge balobi ke baartiste ya comédie balie bambongo makasi parce que mo badossier wana ezalaka mpe badossier moko très sensible ozo comprendre surtout ya bavie privée ezalaka mwa très sensible ndenge balobaki ke bamolai balie bambongo banani bango nyonso na basiatula nayebi te mpo na yo okomona yango bon organisation ya congolais elekaka bongo un congolais soki basimbiseka organisation ya makambo etali mbongo congolais abebanaka na mutu na de biloko mwasi kaka na mbongo neti siatula nayebi te ya siatula ifo toluka nimero na ye tomeka kobenga ye parce que soki siatula pena lie mbongo ya mowei ezala eloko moko ya mabe tosalele bemission ebele ya mabe tosalele pena bemission ande nga na ozela baporo ya Jani Lunga mpo to ekende kaka Afrique ndenge baomema yango comme ça sikoyo tosala enquête tosala sikoyo enquête ya bambongo oyo batiaki ya cotisation ekie wapi en plus matanga Jani tozoka kaka monte ya mbongo choisi matata apesaki nayebi te bato
ba congolais nyonso ba saboter na bango matanga ngo baboyi kopesa mbongo bien. Bon, à part choisir Matata, toujours première dame kaka pesi pe 2000 € kaka pona te bango pe ba comédien ba lui ba sali pe organisation na bango pe pour que ba tie pe moi contribution na bango mais na yoka kisi ya tout la lobby moni kanisi na misaki liboso la bibo ya mbalo pe koloko ekomo okele boye magabi mina ye na makambo wana mais o nyonso alinga kelela jani afuta billet na ye na ba séjour na ye eza na kati ya na ba dépense wana nyonso te omona likanisi wana ndeni parce que non eza likanisi la bien na komba famille na ye donc comme le quoi personnalité comme gobe alors que ye azana entreprise na salisa échafaudage et puis ça au côté baba nenga kidnapper ko animer na ba soirée na ya koti ça déjà ça dit que kokota kana makamba jani ya koti miniature na ndenge ya comédie te mais na ndenge ya bon ce qui c'est tout la za la mbongo na ye aza ta charge ya 4 comédiens afuto la bango ba billet c'est tout Congolais lingi ko s'inventer c'est tout la rosa la na été mso boko la ne ba soso kuna na Paris alors ko sabi so ka za la société so la ndenge bien mso boko la ne ba soso kuna na Paris ken bien ye tango lobi makambo ya entreprise ya échafaudage ça dit qu'il a créé hormis ya vie professionnelle parce que mon vie professionnelle ba ko tala biso na ndenge ya média mais na ndenge ya fuzu yo ebike to za pela makambo soso o ba ebite ke za ya biso je comprends le logo en sens soit mais quel piana na éviter pour na yo ne ba bazo beta li solo qui babi il faut la brine akita na Kinshasa akita na corps et puis amemana bilamba ojani akufa kinango pour na yo est-ce que va sur la boule aux assis pena ser na biso na ndi match vine na risque bongo famille wana na bana kanda ba yali ndenge ko na bango kufelite soki ba bambaki lutwe soki ba bambaki nzete afufuwe Vous comprenez? Donc, famille, ça n'a pas bongo, yé azwa, à mesure de sécurité, par rapport, parce que il y a déjà ambassadeur de France à Kotaki et puis la République démocratique du Congo, Zali, à cause de sécurité. Mais dans le bien, ça déjà mobile, moussou, non? Est-ce que ça, c'est mobile, il y en a permettre moi, si n'a bon, c'est là, on appelle toujours, Mamsou Babi qui n'est pas Koufaki, Nandako, et pas il faut appeler ça rapport, la famille, parce que nous sommes des Bantous. C'est la rapport qu'on a dit ça. J'ai on a tenu ce qu'on a eu. Ah, ma on a rapport depuis na qui de naïté. Pour l'année. Tu as qui de naïté parce que mouton sous soit à cause de la méline na ce qui gordon à 14%. Bah on bamba et pelo on a moutou. Ah, par rapport à mesures de sécurité. Mais oui, oui. Donc ils ont déjà problème sérieux entre une famille à Janine asi courir malongé zate. Soyez ça n'a qu'un des pénals ou la macolonie à la pota qui est le tikin. Mais n'a évité le taureau qu'elle est mort. Ok, quel pénal? Par rapport, il y a Nenge Jani Atiki Biso, Biso Nostoyebi qui est sur le plan, il y a l'État, il y a l'administration, ma camion sur Ban Baza Jani Teme, na Nenge ya Makila, na Nenge ya Makamio sur Ban Jani. Message européen, ça par rapport, il y a la brine, Nenge Atikali na Bana. Azora so ya bana a garder ka bana bien a salaka effort a bengisa pe bandeko ya bana na bana ojani abote ya liboso baya a mélanger bango ba comme ensemble jani ya tika bana msuna na Congo non dans la brille nda bengisa bango ba we akoki pe akoki baza bandeko ya bana na ye baza bandeko ya bana na ye baza ba yaya ya bana na ye na de les vivants kutu ya papa moi nungu ezalaki da bayokana te non que ça la faute ya papa to faute ya maman mais bazali da ko yokana te mais et puis la brina me masusu bana o jania tikaki na Kinshasa baza bandeko ya bana na ye baza bandeko ya bana na ye asala bango cadeau surprise abengisa bango ekosala bien parce que Jani akufi atikali ozala na mukanda te Jani akufi akei mwana Jani liboso akoli ser na biso pa akoki koede mwana ana aya poto comme ça comme azwaki Jani neti mwana mosala na ye akokengela ke bana abengisaka mwana Jani liboso comme ça a remplacer père na bango akengelaka aire moko bana soki bauti école. Ken Pierre Makizembe na biki baota na biso, merci beaucoup na Mafifi Diwa Mafifi Fodo et pourquoi pas na capitaine Serpa Bakuba Tanga bango tika biso, merci beaucoup depuis Kinshasa na moni mbala moko le général Silvano Kasongo
namoni colonel Freddy Lifenge commissaire urbain ya Moamba na pesi mbote na colonel Karl Wisse na district ya Funa Freddy Lifenge nde azali na district ya Moamba. Un grand merci na batutu batala la biso Letisa Bonginda, pourquoi pas na Fanny Maketama ken pena Makizembe par rapport ya na Kinshasa kuna famille za epe kolela ke ba comédien mingi ba osa ba réunion na Kinshasa ba osa la mwa musika par rapport ko ya isika matanga ya Jani ezali famille ya Jani na ba sortie médiatique là ba on bazawole la pona pona. Ouais, mais matanga ngo c'est comme ça divisé hein, batomso ba lela na ndaku ba Jani, batomso ba lela na siège ya Venga Dios. Donc normalement matanga Jani et ça matanga ya Chic Shop Loengi na commune Kasavu la presse Éthiopie. Voilà. Oui. Avenana te dans bangombe ya fresh. Na Ethiopie. Donc matanga normalement et ça matanga ya bana Chic Shop Loengi. Sikoyo et ça la ke bazoni na kopesa Chic Shop Loengi responsabilité ya matanga te. Donc comme si Jani ne tazalaika mutanzonzingi. Donc matanga normalement il fallait remettre la monde à ma boko ya vers la mission gadia ya Dios. Donc bandeko bazana poto na bandeko bazana Kinshasa normalement il fallait travailler na collaborer travailler na famille. Voilà. Et puis sur le plan artistique na Chic Shop Loengi ya Ngadia voilà. Ba collaborer ndé na bango. OK. Donc c'est ça. C'est ça. OK, merci beaucoup na bigeto pour ça. Le vraiment tolo ba vraiment mingité par rapport nango. Ken pena Makizembe bat balanda ki biso partout dans le monde émission tout ça qui avant mais ba beta ki solo ki babi nengeni mitoko ko permettre ko yamba na duplex Peniel par rapport à ba sortie médiatique naé mais asa invité par rapport ya sortie médiatique naé pour na ex papa ya bana naé et puis par rapport ya ndenge tout ça qui naé. Bon, là, moi je pense que tu as qui a mineur, aza mokolo, Peniel aza mokolo. Donc il va proposer na ye ils ont engagé kaka ye moko parce que aza mokolo, a mineur oyo ke tolobisi ka makambu, tolobisi makambu na makasi. Donc alobi na ye makambu, alobi ba vérité oyo azala ko bomba oyo choqué, alobi na ye ba vérité na c'est tout. Ce qui peut frère Mike Kalamba ite, soit tu tozo occasion pe ya koyamba to koyamba mais biso toza au milieu du village. Mais toza obligé à koyamba tout le monde. Frère Mike, ndenge azobeta Zénith na ye awa na Paris, ndenge abeta pe Stade des Martyrs. Toza wana pona ko soutenir. Vous comprenez? Donc c'est ça le problème. Da biso toza wana te pona ko pekisa mutu ko kanga mutu bouche, alo ba makambo aza nango besoin. Peniel asengaki aleka, tolekisi totiki alobi oyo efala aloba. Je peux te faire mal carambal, c'est tout. Ok, d'ailleurs, et bon, on a battu le col à Kouchema, mais à côté de partout dans le monde. Journaliste, c'est Azaka na position T, l'éthique journalistique et la déontologie. Et surtout, tout ça, la Moussa, na biso, et puis na émission Etala Lelo. Numéro de mon awana, ezali, numéro Oyo, Tozoaka, ba impression na bino ba message na bino au pas en a besoin aleka azali libre ya koleka en tout cas na kobeta cette information par rapport à likambo wango o ya Monique alinga ça la droit de réponse pour na makambo ya Peniel akoleka na émission tala lelo akolobela mais to ko permettre te pour que abima libanda et surtout sur komi ba injure moko oyo et vous avez vraiment malamu te pour na personnalité et émission et puis pour la personnalité de la communauté congolaise il y a un bon moment il tant tous qui dans des collaborations Peniel tant américain au côté côté mususu téléménage vraiment botata la makasi que journaliste zo kata mingi donc zo la kisake tout le monde a censé ya koleka lesquels perotu loba ah ok même événement ya pasteur Mike Kalamai ce qui est koleka et koleka parce que chaîne Fimbo na Fimbo ezali chaîne moko ya munene makasi et puis émission tala lelo ezapa émission moko na partout dans le monde ken pela Makizembe na moni ke batune ba sepela ki vwa musu ba sepela ki vwa mati babi mais ndenge nini Peniel alala ki na ye mais na minute mbala moko boye na moment ya ba concert oyo pasteur Mike Kalamba a ko bete ba événement na tant directement mbala moko Peniel abimi.
Ouais, Peniel abimi, Peniel déjà sortie médiatique ya Peniel ya liboso te, Peniel alekaka déjà na se bayambaki na ba plateau. Et biso to bato ya liboso ya koyamba Peniel te. Peniel alekaka déjà, basala kutu émission belé ba Denis Lesi, Franck yamba bango ba lebele. Biso to yeko zwa kutu, biso kutu ya tozo ka neti bato suka. Donc c'est normal, ce qui Peniel a na posa ko lobeloko, a préféré les pas na biso, c'est normal les gens n'ont loko la gravité. En tout cas, quand on a vraiment beau tenir yango rigueur te, tout le monde a censé à Koloba, chaîne Fimbo na Fimbo, pe émission ta lelo ezana pour na bino mais ya kokota vraiment na ba injure nous sous nde to permettre yango te, beau tenir biso rigueur te côté nango mais ken pena ozo senga ba organisation ya Jani ezana ndeni. Ouais, pendant qu'on ça, on a mekai kopesa moi conseil muke. Ole matane kende Congo, fallait normalement ba sengilande bana Jani peut-être visa, ba la papa na bango, bango ba sali oyo bango ba moni ba sala. Na mincho loko lobezate, ko ba bezo zonga Congo mercredi. Donc loko moko pena ya lobezate. Donc tota la rande makambo zo kende. Balela ndeko na biso bakunda na kimia ekosala biso toujours bien au lieu bandeko mususu ba TikTok bosala ba émission kofinga ka ba artiste na biso bofinga ba satula miyibi ba molai ba miyibi toyebi te se ba yibi mbongo ya solo ou bozo créer ba ba base toyebi te donc ngapo na nga eloko vraiment ya commentaire place wana vraiment exacté merci alanda ki nani confrère na biso Migeniema ayambaki Mama Congo. Nani Migeniema posaki question moko alobi bosalaka ndenge nini par rapport ya biloko nde botiaka komatisaka bato na badirect na nyonso. Alors expliquaki clair, azalaki vraiment clair. J'avais aimé ndenge na appréciaki yango vraiment ndenge alobaki ke bango basalaka musala par rapport à ce qui sujet Zanet Mamouadjani et au père Monique a l'information à Zuyango à traiter et monsieur par exemple balobela qui matanga Jani a kufaki bakutaki kingo boye na cuisine mais mutu pas avec l'information à makasi au père Monique a na mo ba preuve makamususu ayepe ayeko pesa information non Jani a kufaki na chambre to na salon dans un sens ndenge na d'ontologie avec un peu d'ontologie politique journalistique et ça la ceux qui accédé ça la bi ba interviewaka plus de 3 à 4 personnes pour baser vraie version. Donc ceux qui au lobby par rapport à bande connaissance ba TikTok bah ça rappelle musala on début sope to ça musala mais il y a quoi encourager les maltais to banda sous makambo finga. Merci beaucoup na balandi biso l'émission ta le ezalaki moko oyo bandeko balobaki ba okende kotala accord ya Kondo Jani Fay biso mo pe tout ko solo la paix na appel vidéo na José de Londres Papi Kader leader à Missy bandeko belé bazaki la Miss Lolo si je ne me trompe pas Miss na ibité so na to zana bango nyonso ya on to bakité tout ça la binopé vidéo par rapport na yango to meka kolobela on ken piana to moni vidéo moko et sali rage makasi. Il y a artistes et musiciens fait la pour le préparatif. Votre impression par rapport à nous? Ouais, en tout cas, je l'ai regardé là, namoni vraiment faire vraiment concentré. Namoni ba préparation ya ndule Adidas, na EBCO, faire préparer pena souka na spectacle. Donc, maintenant, on a eu plaisir à trop. Moi, je pense que tu as déjà, moi, on a pu se faire à Kobeta, il paraît déjà, la visa, déjà. Donc, tu as fait à même la biso, youtubeur, moussous. Parce que, ça va bon, à même la biso, les Ketu, les Akanda, Bamouga, Babouve les Gaulois, Bamouze Kindingu, Bagarçon plaisir, donc Babogar de la presse, et ça là bien. Je salue aussi Chloé Boukaka, na pesi mbote. Merci beaucoup na balinga biso mingi baota la biso partout dans le monde na ebiki bolinga émission tala lelo mingi. Merci beaucoup na batutu baota la biso toka. Toyambela bino invité na biso spécial oyo akozala vraiment pona yango ken pia na makizembe s'il faut koloba bien na baota la biso balobaki invité spécial ya artiste et musicien
Ferregola na Adidas Arena c'est Kofi Olomide. Ouais, et ça l'a bien Kofi Olomide aza parmi ba père nae donc et ça l'a toujours bien. Ce qui va pesi Kofi invitation aya na concert ya Leki nae et ça toujours bien. Ndenge tout le monde a été Youssundou na concert ya Paris la Défense et ça va bien. Tout le monde appelle Kofi Olomide aye ko soutenir Leki nae. Et ça va toujours bien. Et ça, bien, je tiens à saluer Nathan Ganga. Un grand merci aussi. Nathan Ganga. Un grand merci aussi à Karine ici. Pas grave, pourquoi pas, na Julie Weston et Tumba. Il y a John Dalla depuis Londres. Claude Bolissomi, Versa, c'est des Versa. C'est-à-dire que Kalami était toujours au Monana. Nakati à Parigo. Toujours Kitawana sur le terrain. Pourquoi pas Naye Montebabengi, na combo ya Maître Fistolumbu, Maître Tchekola. Un grand merci aussi na Gelor Lutonadio, Gelor GLB depuis France et pourquoi pas l'inspecteur Blondis Lemba. Merci beaucoup. Ken Pena. Le 1er juin, artiste et musicien Félix Wazekwa na Adidas Arena, votre pression par rapport à nous. Ouais, en tout cas, déterminé. En tout cas, vient un monstre d'amour avant déterminé. Toteka pour tosenga nde bato biro na ye baluka batindela biso ka ba sport ya na biso Wazekwa tomeka rocha point quand même et ça la biso bien Wazekwa za bien na biso comme azobeta Paris la Adidas Arena da biso tozana pour na soutenir événement na ye parce que ça déterminé oui a déterminé penana na monya memaki ba journaliste et tout vraiment. Donc, il doit visiter yango. Voilà. Mais quand on a Nathalie qui va image moko tanga l'équipe émission ba confrère na biso Blaise Wanga l'équipe papi Guéné mais na mona que on dirait guerre ezali entre ye na Marie-Paul. Marie-Paul a pour s'attaquer vraiment mingi na ye et comme ça dit vraiment Laura la Queen. Laura la Queen a tellement mais comment la dimension rose à la que tout le monde a qui Wazekwa vraiment contre la maman polémique vraiment makasi mais Marie-Paul a attaqué vraiment makasi. Bon, viens à biso rappeler ya sala na masekina mutute rappeler ye pena asala maseki bon eza entre bango na bango ba artiste soki ba oswana nana sepela ko to rappeler na Wazekwa baswana mais baswana distance. Parce que bien on va rappeler azoyeba te mutu ba oswana na yaza mwana matete mutu abeta batu ba moroto. Donc rappeler oswana na Wazekwa bantu azotambola ba restaurant azokota atala ka liboso na sima poto boy telo ka rappeler ba boka ki soki na 40e étage ozoma pa poto abike bitumba pena boy ya maboko boy rappeler na Wazekwa rappeler ko bunda te. Wazekwa sportif. Wazekwa za mama na sportif. Wazekwa rappeler ye mo kutu soka moni ya msu Wazekwa ko banda mbam. Akoba mbam. Mais oui. Wana sana ngoka ka koswana moko boy kaka ya distance parce que na ndimi te ke rappeler face à face na Wazekwa boy a robilisa ta demo. Par rapport à Makofi na ndenge. Mais yo invité ke Wazekwa za mutu ya Makofi. Tala ba artiste ministre ba longo pane ba bito lembi silikoti. Banda silikoti tongo ti 15. Donc condition physique za wana ko ya blague te. Okesa Wazekwa zaneti d'équipe ya Angleterre. De conditions physiques n'a mis fait à la remakasi. Voilà. Merci beaucoup. Tokomi na suka ya émission na biso tala lelo na ebiki bosepeli par rapport ya à traiter la biso ya mukie tozoli bino lelo. Merci beaucoup. Na Pauline Luta Pembele 100% marié ya Mitu Jenny. Merci beaucoup na Yemoto Babengi na komba Solange Masinga Yaya. Toza komona na bientôt là. Solange Masinga Yaya. Merci beaucoup na les blancs de Bruxelles. Gaz na gaz encore et toujours gaz bayebi. Merci beaucoup. Donc bon s'abonner na chaîne Nabino Fimbu na Fimbu News et pourquoi pas la chaîne Nabino Tala Lelo officiel. Merci beaucoup. Merci. Merci.